Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou na eka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Maman Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kini. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko. Na matonge na Iribu A37. Benganga ozwa place na ya kolala sino okorate. Maman Bijou alobi et pas la biso tozara toujours plein. Appartement la biso bandi à partir ya $15 par jour. So ko futa na Europe ko futa na euro. So ko futa na Congo ko futa na dollar. Maman Bijou alobi o ya $15 wana so ko yeko umela. À partir de 3 mois tozara on a $10. Yaboye ezawa pika kipa ya Maman Bijou. Maman Bijou alobi merci d'avoir repéré sa confiance. Vous allez toujours là pour repérer sa numéro à téléphone. On n'est pas à bateau. Maman Bijou lobby, il nous fait la force. Vous savez, quand on est jeune, on a tous des rêves. Et le mien, c'était d'avoir un enfant. Et je voulais, je ne sais pas trop pourquoi, que cet enfant soit une fille. J'avais même choisi un prénom. Bethléem. Tout ça, ça a quelque chose avec Jésus, parce que Marie n'avait qu'un enfant, enfin, que nous sachions. Et son enfant est né à Nazareth, à Bethléem. Oui. Voilà. Je pense que l'on croyait. Et puis, celle-là, là, est née. Minou. J'ai fait une chanson, Elle et moi. Naniaya, comme Tangana et photo. Mino apesinga mote kutwa se kisinga la plus belle c'est elle Mino. On dit tout de moi, surtout le caractère. Et pourquoi tu ris? C'est plus que ce que tu voulais. Non, c'est autre chose, mais c'est bien aussi. Moi, je te prends en main parce que. C'est bien aussi. Donc, j'ai fait la chanson Elle et moi. Ces chansons que tout le monde aime toujours, les chansons éternelles, c'est elle, Minou, Miss Univers. Elle m'a dit qu'on devait faire une vidéo. C'était un honneur pour moi. Et donc voilà, j'ai parlé, voilà, Miss Univers. Tu me coaches un peu pour samedi? Samedi, sois moins rigoureux. Moins rigoureuse, c'est une femme. Et fait toujours aussi bien. Hein. Déjà, mot service, tu fais avec maestria. Tu brilles, même si tu n'es jamais là. Mais je dis pas ça, je suis là. Et moi, je dis c'est que... Baidea malamu tosa makamba kitoko batamine bazoya bapaya banini nyoso tu eza nango biso bakuna bazala te tosa kimia wakande bozomona eze pa mwa ya poto tika dedika Maman Bijou toyambaka bato minene ya jete epuis Maman Bijou atiki biso te ate esu boutique ate boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez Maman Bijou. Chez Maman Bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez Maman Bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayosetrouve pa Maman Bijou. Pa Maman Bijou kitoko wapi pa Maman Bijou mwa ezali Maman Bijou bayo. Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou n'a pas présenté bino appartement la biso ezali chambre, salon, cuisine. Appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Maman Bijou lobi tal bota la bino monde to sali appartement la biso ngebu. Bota l'appartement la biso ndenge komi. Appartement la biso oyo ezalaka na matonge na Iribu A37. Appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ekomi ngebu. Maman Bijou alobi tobongisi yango pona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Maman Bijou alobi kokende na o musika te contacter nga pona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement la biso
tozali na douche debout ya kitoko, toza na cuisine ya munene, chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Maman Bijou alobi benganga osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais déçu. Memling ekosa, inter ekosa, oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Maman Bijou alobi benganga okozwa appartement oyo eza na matonge na Irebu A37. Appartement la biso R moko ekomaka 2 chambres, salon, cuisine. Chambre bomoni ba porte o mibale lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres, salon, cuisine, to fungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre, salon, cuisine, to kofungolela yo chambre oyo moko et puis to fungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na ba kiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreau ya propre. Eza vraiment propre makasi. Maman Bijou alobi bozala toujours branché. Bon ça la réservation la bino tozalaka na 7 places, la place na biso ezalaka ya kotonda. Et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezalaka na cuisine na kati. Yango wana Maman Bijou alobi soko lingo kende congé benganga rapide pour na osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na premier niveau oyo ezalaka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1. Hôtel ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu. Mama muto osala séjour a te azwi 0. Appartement na biso eza propre makasi. Maman Bijou alobi balali. Merci na muto surtout pesanga confiance. Merci na bande de compte surtout ba kosala séjour. Nazo bengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge ni Maman Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini na prix mukie. So ça va long séjour à partir de 3 mois. Maman Bijou le $30 ya pamba. So ça va séjour moko ya mukie. To rozwango na $40. Appartement la biso avec $40. Oza na appartement oyo oza mobimba. Malili loko la chambre froide. Oza toujours branché. Bon s'abonner massivement la bidon TV. Beaucoup za la journée d'ici. Ota l'appartement la biso ndenge eza kitoko. Maman Bijou azobengisa bino bana mokili mobimba nazobengisa bino na appartement oyo ezobimisa solo ya bonheur, ezobimisa solo ya kitoko. Babone na nga nyonso batu nyonso tu bopesanga confiance oyo bokendeke na maison de passage na biso. Maman Bijou aza kobengisa bino boya bokozala jamais d'ici. Tozokota siko na chambre, tozokota na cuisine pona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko. Bozomona ba mur, bozomona ndenge tokomisi yango, botala likolo ndenge komi, botala likolo, botala bino moko. Maman Bijou le biso nde busala, bozotala likolo nango, otali bomoni ndenge appartement ekomi kitoko balobi. Te video TV de makambo nde musala balobi zanga la yo nyonso me zala na mwa makuta pona osala boye il faut mbongo. Maman Bijou alobi bo confier biso grâce na bino nde musala ezokende bien nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso tangu mire oyo bozomona ezalaka jaune botala lelo ndenge ekomi
grâce na bino mosala Maman Bijou do réseau kende kitoko. Merci. Nazozela appel na yo tala numéro na nga na suka. Benga nga sala réservation ya place na yo ya kovanda. Bomo bokomona siku cuisine nango et puis bozomona chambre nango. Soki bolingi 2 chambres salon cuisine kaka bino. 2 chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka 2e chambre ya appartement numéro 1. Donc soki mutozu appartement numéro 2 ezali chambre simple. Soki appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine. Soko lingi bo fungolela yo appartement numéro 2 o ezali awa ba sangisi yango na appartement numéro 1 et ça la ka 2 chambres salon cuisine. Wana eza pona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kin ko buka la te benga Maman Bijou sala réservation à place oyo o kozala journée de site toza na groupe na biso toza na citerne o to tiaka réservoir ya mai sécurité ezali assurée tokota na chambre et puis tokota na cuisine. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.